Anima kwa kala ya mwasi. En tout cas, osi courageux wapi. Yako se comparer. Yona Majaki Powers. Ata yomoko. Courageux zilango wapi. Oche kamera. Obando loba. Obandina na Karine. Ozungili Karine. Ozo continuer koloba. Pe makambolobi. Pona Majaki Powers. En tout cas, ekambu singai. Nalobi me courage oyo. Na raisonnement oyo. Anima kwa kala. Ozu yango wapi. Mama pusa nawa tosolola. Landango ta mususu. Eko sunga yo. Oko mo raisonner. Ndenge. Esengeli. Ndenge bandako raisonner. Tango bozako sala. L'émission na Marie-Laure Mwaka. Oyo. Yako timola. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Anima kwa kala. Tango compare yo na Majaki. Tango lobi Majaki. Ndumba ya kala. Makambo lobi ebele. Obosani makambo. Yo moko ozako loba. Tango bozako sala mission na Marie-Laure Mwaka oya ko timola. Obosani ba témoignage ozako pesa. Obosani mibali oyo balobaka na feti babimaki na yo. Obosani tina olapa mibali ya Canada, ya Montréal. Obosani, mais soko obosani makambo wana, biso bato tolanda bino tobosana te. Yeba yona mobali na yo ya mondele, boumeli te ndenge Majaki awumeli. Yeba yona mobali no ya mondele, bolingana te ndenge Majaki alingana. Majaki azala elenge mwasi. Asa kotanga miel nzoto nyonso. Alors, ayeko yebana na mobali ne ya mondele. Mobali wana a passé ba vrai moment ya ba moment na mwasi oyo ya ye ya vie. Pour Majaki azala mwasi na ya vie. Moto oyo ya vivre na ye, oyo pesi mobali wana esengo na vie banda abota matia komi boye. Ezali Majaki na oyo ya ye mama. Yango wana tala nanu différence. Yo olingi mobali na yo oyo ya mondele. Mama portugais, papa française, ndenge yo moko olobaka. Alors mobali na yo azala na relation mususu abotaki. Boye kolingana ti lelo nanu bokokisi mvula oyo Majaki asalite na mobali na ye. Soki siko tie mvula oyo bosali na ye, mwe age na yo, yo moko yebike. Soki obalaki yete, ozalaki soso na kati ya bitula. Eningo loba olingaki kotula oyebaki yango. Yo moko sopesa ba témoignage ya mibali ya bato mwindu, mibali ya Montréal na ba vie oyo pasa na makambo elobamaka. Na boyi na repetango awa pamba te batu bakobuka na koseka. Na lingi te batu babuka na koseka yo pamba. Mekanisa malamu sikoyo. Age na yo mwe. Yo moko po lobiongo na kata direct. Tango linganda kina mobali na yo oyo ya portugais. Yo zaki na ndaku. Alobi na oya kovanda na ndaku nanga. Yo lobi na biso africain basalaka bongo te. Pe olobiongo malamu. Mobali na yo azako futela yo ndaku kuna. Alors ozalaki pe na galère. Kanisa na age na oso komaki. Soki Majaki azalaki ya kobala te. Azalaki na age na ona poto wana. Na kanisa Majaki alinga kozala na galère te. Alinga bando futa ndaku ye moko. Sima soki babala na mobali sima kei. Akolinga mobali apesa ye ya kokawuka. Ki afutelaka ye ndaku. Pa bakisaka mususu. Vomi apesa ye ata kopesa ebele
to moke me apesa na maboko ke asalelaka ye badepense wana eza systeme ya baegoiste eza systeme ya bamindele oyo bapesaka basi $10 to 10 euro ya wenze mpo na biloko ya 2 jours soki elamba oyebisi ya komi na papier ake kosombela yo yango wana yo lukaka mbongo lokola ndenge omesana koluka olobi bien mobali no asala accident yo ozalaki na zemi ya 3 mois mwana akufa ti lelo nano boboti te me ovandaka ensemble wana ezali logique eyebani olobi bien mobali na yo ntango bosalaki accident akokaki susu kotelema te abanda kovanda elingi koloba etolomo ekomaki paralyse sikoyo ndenge akoma kotambola elingi koloba lisusu azali toujours paralyse na etolomo yango wana eza logique des choses yo okendeke mosala même na confinement pamba te na kati ya mosala yo ozwaka kaka mbongo te me ozwaka eloko oyo ebengami etolomo en bref mpona loba na yo yo nde mutu osalaka kindumba na mosala kobanga na yo te kotinda no te ke natuna bakominauté ya bato balobaka lingala babrazzavilleois baangolais to zairoise ou bien bato mosusu wana pamba te mobali tokoluka mpe tokomona te me bazali na kominauté ya bahaïtien batondi kuna na mosala na bino kuna nde bisika ozwa kotolomo na yo 3 fois par semaine yango wana ndenge oza wana ntango baninga bakonfine yo okokokima mosala te mpo sikoyo batikeli bino terrain libre bato ebele bakozala na mosala te kaka bino yo na makangu na yo en tout cas orien de kozwa yango 3 fois par semaine okozwa yango 3 fois par jour 3 fois par jour sala sikoyo soko osalaka na badimanche en tout cas kanisa mardi ti dimanche ekosala combien yango wana osalaka yango lobi me mosala ya 1 euro okende kosala otindi mpe Karine akende bongo azala na fiche de paye eloko ozobosana Karine Mokonzi ye bafutaka ye na Google Irland ntango bafutaka ye mbongo ntango eyaka na compte mponga mpe bafutaka nga na Google Irland ntango bafutaka eyaka balakisi ndenge bafuti yo balobi oza na salaire illimité ça dépend ya mosala na yo donc papier wana eyaka na compte ya banque ezali fiche de paye kobosana te ke Google Irland ntango afutaka Karine Mokonzi alongolaka mbongo ya impôt afuteli Karine Mokonzi impôt automatique na gouvernement belge ntango nanu mbongo eza koleka na compte ya Karine Mokonzi te toujours Google abanda kofuta impôt na mutu oyo abanda kozwa mbongo na kombo ya Karine na kombo na ye mais sikoyo lokola ekomoleka na compte ya Karine Mokonzi aza na ntina te akende kokomisa mpo na bempo pamba te azofuta deja impôt soki yo ningo olobela impôt komitungisa te Karine Mokonzi chaque fois mbongo eleki na banki na ye yeba Google Irland safuti impôt ayebi ke banki wana eza na Belgique ayebi ke fafuta mbala moko mbongo na impôt belge parce que Google Irland asololaka déjà na gouvernement belge na gouvernement ya communauté européenne ndenge bando futa bato baza na communauté européenne ndenge pe asololaka na bato baza na Afrique ndenge pe akofutela na bato baza na Afrique bato mingi baza na Afrique bazwaka ntango mosusu bakataka ba impôt na bango bafutaka na bapays na bango to batie yango impôt moko babengaka impôt international ezalaka plus cher que impôt ya pays donc Karine Mokonzi bosana déjà azosala pe azofuta impôt ndenge moko na yo alors kaka nde ye aza na makangu te na mosala neti yo ozozwa yango wana olingaka mosala yango olingaka toujours mobali na yo me majaki soki avandaki na ndako na mobali na ye ezali parce ke babandi vie ensemble azalaki na moto mosusu te oyo ya kolinga alingaki kaka mobali wana akokisi experience ya libala pe mobali akufi na maboko na ye soki olingi koloba mpo na Freddy Vegas kobanga te
nga nalobaki yango nalobelaki yango na ndenge nalingaki me sikoyo nakolobelo na ndenge ya bien. Yeba yango Jackie Vegas atamboli na Freddy Vegas batikali kozangisa nzoto te soko tie tembe matali yo. Soki Jackie atambolaki na Freddy Vegas ezali parce que ndenge olobi mobali na ye azalaki maladi, abandaki maladi. Mobali ne abanda maladi kala, abanda kutu te tangu baza na Freddy Vegas. Me na tangu wana nde akomaki kotambola moke, kobima moke, pe makambo mosusu ezalaki mingi te na Jackie. Alors Jackie amonaki abando tambola tangu nyonso na bana basi, azala na mwana mwasi moko confiance ekokobotela ye makambo. Yango wana alingaki pe kozwa mobali te po ayebaki ke alalaka na mobali mosusu ezali aza kosala directeur na mobali na ye. Bien sûr mobali na ye akoki ko autoriser ye to autorisaki ye, mais Jackie amonaki tina moko te, yango apreferaki atambola na Freddy Vegas. Amema ye pe na ndaku mobali na ye amona ye, asolola pe na mobali na ye, atali Freddy Vegas na tango wana pe awutaki okufela mobali. Mobali ya Jackie amoni mwana mobali oyo aza na ye oyo asangisaka nzoto te na basi, ye moko kutu awuti okufela mobali na ye. Alors ngai pe mobali mwasi na ngai naza maladi, ebongi soki bakotambola batambola na bango. Yango omona Jackie aza kotambola mingi na Freddy Vegas neti mobali, po soki alobaki neti mwasi elinga kozala mabe parce que azalaki na posa ya moto batambola ndenge baza kotambola na mobali na ye. Mayebi ke basi batambolaka na bango mingi te ebotaka makambo. Soki azwi mobali mosusu, mobali wana ekokoma etolomo tia kobotia ye mwana mosusu. Kobosana te Jackie sikoyo azali na 52 ans. Tango bakutanaki na Freddy Vegas azalaki na 48 ans. Donc akokozwa pe mokumba. Yango aboyaki na ye, akangaki makolo, apreferaki nde kotambola. Soki mobali na ye akoki te esala eloko te, alingaki ne makambu te. Po soki alingaki etolomo, alingaki koluka bato mosusu. Nakaniso moni sikoyo mobali ne atiki biso, ekomi pe tango atika Freddy Vegas, pamba te sikoyo akomi veuve, akomi sikoyo na droit ya kozwa mobali oyo penza azali mobali oyo aza penza vrai noko, oyo soki baza kotambola to mobali yango ake ye moko koravite ye ate eloko moko ubie kokatisa suki. Soki akoti na salon basi baza ebele kuna, tango bakoloba na ye bokara mobali ya kotuna bosoloba nde na nani, parce que wana za vrai jo. Tango basi bakozongisa me yo papa ya koloba boni o ngai, tango akomatisa tonalité basi balobi te tobosani tokanisaki yo noko nani oyo. Wana nde vrai jo. Eza teke oyo akobina lokola majorette. Bien sûr majorette aza toujours moto moko akompartir pe bien na Jackie atamboli na ye, tokoki koboya ye te. Mende sikoyo Jackie lokola komi veuve, sikoyo azoluka mobali oyo penza azali mobali oyo aza na tonalité pe mongongo ya mibali. Tango atelami, tango abwaki misu, bayebi respect oyo wana aza mobali, azali majorette te. Alors yo sikoyo ani makpakala. En tout cas lokola kombona esuka na makpakala, yo moko ndenge ozoloba elingi okokana na paster wana, me nayebisi ekokani na paster wana te, ekokani kaka na kokwalula monoko na yo po sikoyo ezongela koloba makambo ya kamwa bien. Ndenge oza koloba na émission oyo ya Marie-Laure Mwaka, baseri ya kotimola ata bazotimola na bakongole te, me nakanisa haïtien wana pe aza kaka moto mwindu atimolaka yo. Soki oza na susi ya bakongole komitungisa te, tango bando mitungulu bando timola na haïtien na yo, kanga misu banda kolota ngai papa Robo, naza koloba pe naza kogunza yo, nazolobelo kaka meme makambo nazoloba, me naza koningiso penza yango ozoka penza etolomo ezokomo tina suka. Tango na kosilisa lobi nango ebisinga papa Keba bavante esali pasi ponaka mesure oyo kotia ngai nga papa Robo na sokisi awa. Botikala malamu et ciao.
Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ama danger. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mon boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ama danger. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mon boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ama danger. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mon boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama boss des boss.